Yango adage moko eyeb sarabiso kakeno, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, c'est vrai. La reconnaissance, la famille, eza ya monde oyote. Bato ebele, salela bango bolamu lelo. Lobi kaka soki oyebisi bango ke naza nango te. To soki oyebisi bango kaka keno, e osimba te. To place na yo lelo eza te. Ba obosa na malamu nyonso. O salela bango. Ba oya ko sasa yo. Yango mokili tambola aka bongo. Mokili pe otika la ka bongo. Parce que biso batu. Tozalaka na mitema mabe. Tozalaka na mitema moko je ne sais pas. Tolo bande nini. La famille. Batu mosusu. Ato saleli bango bola mwandenge nini. Bakoyaka jamais koya ko apprécier yo. Ba olukaka mwa eloko moko po baya ko sambwisa yo na niveau moko pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza toye kandenge toyaka, toye lisusu na makambo ya poutine de l'écriture, toye lisusu na makambo ya ndeko na biso Dati Kitambala, mwana ya comédien na biso ya tongo na kombo ya Papa Dadi Kitambala, à qui nous disons que son âme repose surtout en paix. Papa Dadi atika biso il y a quelques années, azala lisusu na biso te. Toye bakaka ke non soki mutu akufi e ki abotaki. Toko bando mona ye na nzela ya bana na ye. Ezalaka mwa bongo, donc chaque fois que to mona ka bana ya comédien na biso Dadi, to se rappelaka directement na comédien na biso ya tongo. Bande konanga makambo o to memeli bino lelo eza makambo te ke e o sepelisa biso te. Eza makambo o e o sepelisa biso te. Eza makambo o sala pasi na motema. Nalobaka toujours et encore que non. Soki ya koloba eza te to koya koloba te. Mais soki ya koloba eza la famille, tozalaka obligé ya koya kobeta masolo surtout na ndenge moko ya bien. Bande konanga avant to kota na masolo na biso. Toyebi ke chez Étoile Inès TV, tozalaka toujours na bato sika o bakotaka na chaîne na biso. Yango toye ko senga na bino, soki ezambala liboso ya okota na chaîne na biso, to senga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Ekosala biso malamu mingi. Bande konanga kandenge na lobaka, kandenge na beta kananga masolo, ezalaka bien soki ozolandaka biso, zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso, zwa kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela KR. Soki omonike eza nango tongo, na senga na yo lia petit déjeuner. Soki omonike eza nango midi, lia repas préféré na yo. Soki pe omonike non eza pokwa. Na osenga na yo, lia soupe na yo na système moko ya tokos makasi. Bande konanga makambo eza lelo. Makambo eza bande konanga eza ya pasi, surtout pour na famille bota. E osala pasi makasi bande konanga na motema. Babilo mosusu baloba kaka. Makambo yo e osala pasi. Mais avant tokota kuna bande konanga, na lancé bino moi vidéo moko, tolanda vidéo wana. Et après vidéo oyo, nde toko zonga sikona makambo na biso. La famille, on se retrouve juste après. Gafke solution ya tongo. Gafke ndeli kambo balobi kuna penza bazo treta ka ba maladie nyonso na système kaka ya tokos. Bande konanga to zongela siko makambo na biso kandenge to bando beta na biso lisolo. La famille.
toyeki komona Dati Kitambala bandeko nanga akotaki émission. Na émission na ye wana azalaki na kanda na niveau moko pas possible. Ti ndenge bazo yebisa ye aloba te atika. Ye penza azalaki ka na posa abimisa nyonso o ezalaki na motema na ye. Azalaki penza na posa asasa o balobaka ko sasa penza Belvi Kandi na niveau moko pas possible. Azalaki penza na posa asambwisa Belvi Kandi bandeko nanga na niveau moko ya somo. Bien que bazo stopaka ye koloba te ye kaka. Elo na lingaki kaka eza ndenge obenga tantine Belvi parce que batu mosusu bazalaka soki déjà linga sambwisa yo obenga yo ta tantine te. Akobanda déjà obenga yo ka par kombo na yo azo sasaka yo. Batu mosusu bazalaka bongo. Côté wana quand même apesa ki moi respect. Mais na makambo autour à lobby la famille en tout cas et au sala pasi. Et au sala pasi mingi non yebate Belvi Kandi. A au sala batu nini? Pourquoi batu bazo lingaka ko sambwisa Belvi Kandi? Pourquoi batu bazo lingaka ko bebi sa réputation ya mwana mwasi oyo? Belvi Kandi de nature aza mwasi moko azalaka trop calme. Azalaka na biloba loba te. Belvi Kandi oyo katpe kutu te ke no Belvi Kandi asalaki ki songi na motu tel boko yo kate. Azalaka bandeko nanga calme. To beta nanu analyse. Nini osala ki batu ebele, balingi ka ba sambwisa Belvi Kandi. Totaki komona ava Dati Kitambala akota. Asala be émission na ye. Tomona ki émission ya liboso ezalaki ya Mama Teresia. Mama Teresia yaki aloba oh combien Belvi Kandi azozwaka mibala batu. Belvi Kandi emataki ekitaki. Jour mosusu toye komona comédienne mosusu pe akotaki alobi no. Ndenge za boye Belvi Kandi azalaka lele. Côté mosusu balobi Belvi Kandi azozwaka mibala batu. Et un jour après émission ya Mama Teresia toye komona Dati pe akoti. Aoloba Belvi Kandi atika nini hypocrisie. La famille. Donc ba kombo wana nyonso kilele kozwaka mibala batu hypocrite nyonso wana ka Belvi atabino moko. La famille. To loba nanu. Pourquoi batu bazo bundisa mingi Belvi Kandi? Wana penze eza motuna nanga. Étoile Ines TV atuni bino. La famille, ba commentaire na bino eloba. Pourquoi batu ebele bazo bundisa Belvi Kandi? Belvi Kandi azo sala bango nini? Bandeko nanga ba réponse na bino na ba commentaire kandenge to salaka, kandenge to kendaka, kandenge to vivraka, na ndenge moko ya bien. Et au sala pasi, bablo mosusu oui, tokoki ko vanda kimia me bablo mosusu foto loba. Avant na kota kuna, avant nga pena loba kandenge na lobaka, e kozala bien nanu na ya kopesa ba matondo. Kandenge zalaka. Na ya kopesa ba matondo ya liboso na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso o ya tika biso te. Ya zalaka toujours et encore elongo na Étoile Ines TV. Azalaka toujours na biso. Ezala na batangwa pasi, batangwa mawa atika biso te. Sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Na ye kopesa ba matondo mingi na ye moko linda bukulu ya balinda. Na ye kopesa ba matondo na mama Joséphine bisika nyonso zolandaka Étoile. Na pesi ba matondo ebele to bambote na mama Tina Sambia. Na pesi ba mbote ebele na ye moko Madeleine Keda de mon cœur. Ya loba bonjour maman Étoile de moi-même. Talaka yo mwasi nzambe. Na pesi ba matondo ebele na madame Judith Diamprovisa, la parisienne ya Tongo. Bambote nanga na tonton héritier Yelo. Bambote nanga na madame Bijou, madame Sidonia Siala, madame Kiyong depuis Turquie. Tope sabino ka bambote na ndenge moko ya bien. Na pesi bambote na balandi nyonso Étoile Ines TV. Ba o nyonso bazwaka tana bango pona olandaka biso. Ba o nyonso bazwaka tana bango pona osalelaka biso ba partage. Ba o nyonso bazwaka tana bango penza
pona kozala wana elongo na étoiline bambote na bino na système moko ya kitoko mingi penza makasi. Bandeko na nga ndenge na tuna ki motuna Belle Vie Kandi asala bango nini? Bazo lukela Belle Vie Kandi nini? Pourquoi bazo traitaka Belle Vie Kandi boye? Hein, la famille. Et on salanga pasi vraiment ya mukete mais pasi moko ya munene na motema la famille. Na oyeba te Belle Vie Kandi o sala bango nini? Bon, selon ngai ka ndenge toyebi élévation nyonso tango eyaka na vie ya mutu eyaka penza na makambo ebele. Ba o ba mibengami keno baza na mitema mabe balingaka élévation wana te. Tango pe élévation eyaka nde place toyebaka baninga ya malamu na baninga ya mabe. Na batango o nyonso ya kala la patrona coutume de l'écriture azalaki na sima to na mokongo ya mama Olive babitumba o ya makasi to bando mona ngote. Mais na moment oyo alobaki ye moko kino nga mpe il faut na créer kombo nanga. Nga pe il faut kombo nanga elobama. Nga pe kombo nanga il faut etikala na ba réseaux sociaux. Tango kasi nya bongo alongwa epa ya mama Olive akomi kosala makambo na ye directement. Bato ebele o balingaki Belle Vie Kandi azala neti bango. Bango tellement que bango ba échoua bamoni moninga aza na mayele balobi totika yo ka boy nde bakomi siko ko combattre ye. Bakomi ka muke baya kosalela ye ba émission mabe baya kofinga ye mabe baya kosala ye boye mabe. Ekomi ka muke Belle Vie Kandi asala Belle Vie Kandi akendaki Belle Vie Kandi azongaki Belle Vie Kandi boye Belle Vie Kandi boye bazotika ye te. La famille bénédiction ya Belle Vie tona oloba na cadre mosusu étoile ya Belle Vie Kandi la patrona eye kotia makelele bénédiction na ye penza eye kosala makambu ebele. Bato ebele bazokoka yango te e bazokoka bénédiction wana te. La famille botika pe Belle Vie Kandi a vivre ye pe aza na famille na ye aza na bandeko na ye ye pe aza mutu boko luka ye boko linga ko bebisa réputation na ye jusqu'à quand la famille tozala nanu batu tozala penza bato tolobaka tozala pe batu tozala batu moko na mitema la famille s'il vous plaît mitema mabe boye. Pourquoi Belle Vie wana asala bino kutwa moi si abatu mwana batu ata bofinga kaye bongo ayaka ko répondre bino te mais mutu déjà répondra ka bino te bino pe bo lemba te bino penza pe bokoya ko lemba te bo lemba ko a répondra bino te déjà elakisa ebele ya makambo mutu déjà répondra bino te alakisi bino keno yaza mayele ko leka bino. Donc eza moi bongo wana eza étoiline Nest TV nde azoloba. La famille notike la bino moi partage moko boye total ango biso nyonso ensemble et puis tokokuta na lisusu après partage oyo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo qui mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na fête
kati tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe, papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker, solution ya makambo na bino nyonso la famille. Oza na posa kobota, oza na ba maladie moko etungisa yo bandeko nanga. Numéro kaka, benga bango. Yebisa bango, expliquer bango directement ba rotindela yo bandeko nanga. Kanenge zalaka bakisi ya kitoko wapi wana koyoka na nzoto tokos bandeko nanga tozonga makambo na biso to bando beta makambo na biso to solola pona la patrona poutine de l'écriture la famille na yebate pourquoi bato ebele bakomi na agitation ya makasi sur les réseaux sociaux bakomi ka muke belle vie à sala yango baluka visibilité na kombo abatu soki oza na besoin ya visibilité oza na posa pe oyebana sala pe kombo na yo ka ndenge Poutine asali penza kombo na ye moko alobi te na ovandaka ka nsima batu te soki mutu wana akufi to soki mutu wana makoti eza lisusu te to soki mutu wana lelo alobi ke non c'est fini na osungaka yo lisusu te na osukela wapi atie makanisi na ye esika moko alobi te naza mwasi ya mayele naza mwasi moko na tanga nakoki mpe kovanda boye nakomi mpe kosala bakalki na nga nakomi mpe kokanisa na ndenge na nga ale nakomi mpe kosala bafilme bandeko na nga lelo oyo succès ekoti na kote ya la patrona bamakambo ekomi kaka eye ezongi la patrona lobaki la patrona salaki boye la patrona boye botika Belvi kandi kimia la famille botika ye kimia eza bien te surtout na ndeko nanga comédien na bicho dati yaya bakosa yo te mokili oyo moni biloko sali biloko penzo sali soki eza na batu oyo bazobetela yo maboko yeba ke non un jour bakobalukela yo batu oyo bazobetela yo maboko lelo ndeko na ngai ya mwasi omiyebela yeba yango penza très bien batu wana balingi yo te balingi yo ata moke te parce que batu oyo balingaka penza batu bazalaka nde nini soki amoni yo ke non osali mabe akoya penza ayebisi yo ke non makambo olobaki ezalaki bien te mutu oyo penza alingaka yo akoencourage yo te na babuzo babongo mais akoya kodécourage yo koyebisa yo ke non bala nsima kosalaka lisusu te tozonga kende osenga bolimbisi oza nanu jeune oza na besoin encadrement ya batu pas seulement Belvi na batu mosusu pe parce que oyo esali epesi déjà ya encore ebele ya batu position bayebi ke non mwana oyo ata soki tosaleli ye bolamu ndenge nini ka ndenge abalukela Belvi kandi epa na biso pe aobalukela biso mokili etambolaka bongo mokili pe ekendaka bongo donc ku o sali penza to match obeti na yebisa oka vérité obeti yango mabe makasi il fallait pas obeta yango bongo bandeko na nga naza na nzela nazotambola talaka kozwa mwa mopepa ya kitoko mulungi kote na biso nde somo yango totambola nanu yango boyoka mwa makelela mituka ka ndenge ezalaka voilà donc yango wana ndeko na nga mwasi vi oyo batela lelo na yo pona lobi toyebaka lobi te yaya
toyebaka lobi te belvi oyo koya kofinga aoyaka korépondre yo te ebele ya bato bafinga belvi avanda na ekimi aya korépondre bango te ti lelo balemba na bango. Donc yo pe ata ndenge oye kofinga ye boye yebaka ke no akoyaka korépondre yo te. Bandeko na nga tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ya ke kaka toyaki kobeta masolo sur makambo oyo kana tolobaka bozala toujours branché scotché na chaîne na biso pour que makambo nyonso bandoleka na mokili boyebango. Bandeko na nga wana tomona lisusu na baémission na biso. Bye. Mama 2024 GAVCARE to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. GAVCARE to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekima ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné. GAVCARE baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo.